Bonge. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Pendant le Kumunankulu, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulani, Tuye Poa, Mulami. Abenga kangana kombo, aebi mozindo ya motema. Surtout Bavandi, Helsinki, surtout il Danemark, surtout Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya et Belé, tout comme Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon fou de mon mésaté, où il y a épelé, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm. Et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, shalom, shalom naba elignon sobipai bozwami les quatre coins du monde. Shalom naba mouré ya bonne parole. Shalom naba elignon so bazalaka toujours sensible pour natina na koyoka ainsi dit l'Éternel. Na pamboli nzambe pour na poko na lelo tika bolingo na nzambe et se manifester likolo na ba elignon so likolo na bantoma na nzambe ba nyonso ba zui occasion ya kolanda biso poko na lelo. Bien aimé, lelo eza mukolo munene avant que tokota na profondeur ya message ya poko na lelo nalingi vraiment kozala reconnaissant na ba bienfait o nzambe asaleli biso na pamboli nzambe pona tina na présence na bino na poko na lelo nzambe aleka na kopambola mingi mosai na nzambe Dr Ezaïe Saif nzambe apambola lisusu ntoma na nzambe na Luanda kuna matondo pada Deus abençoa muito esse grande homem de Deus nzamba leka na kopambola chéri na ngai évangéliste Sephora Likenja lelo tozali kobanda na bantoma na nzambe parce que ezali auction spéciale bato nzambe apakoli bango bato nzambe azali koeleve bato nzambe azali koutiliser na tango ya suka yango bomoni ke lelo tobandi na bantoma na nzambe topamboli na Angola apôtre Pada Matondo topamboli pe docteur Nabiso Ezaïe Saif topamboli pe évangéliste Sephora ba oyo nga personnellement na yebi ete bazali ba pakolami na nzambe ba oyo bazali munoko na nzambe na tango oyo na suka kobosana te ba servante na nzambe belé ba oyo bakoti na poko na lelo pe na suka na message tokoleka na kopambola bango lelo liboso ke tokota na message na biso nalingi vraiment tokende kosambela kosenga nzambe oyo azali enseignant par excellence alobela biso lisusu na butu na lelo na kati ya émission na biso le temps du salut. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, nzambe na milimu na basakoli to bengi yo na poko na lelo ozala kati na biso parce que c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Lobela biso à travers sima oyo poni na poko na lelo mosungi molimo santu akamba biso du début jusqu'à la fin. Bipai nyonso bano bazwami nzambe lola etikala kofungoma pona kopakola bango na ipakola mi spécial mpwete banka na ko relever ba défi nyonso ya tango ya suka ya moini to pamelieza na bokonzite dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu. Nous t'avons supplié tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Zambe akede ko pambola bino nyonso apambola mama na nga mo sakoli mete vraiment tango nyonso mama yazali ko zwa parole ozoko sentir kati na motema ke pakolami na nzambe e pakolami oyo ezali ya kofabrike te pakolami kouta na lola ezali kobima na bibebu ya mama oyo mosakoli mete nzambe pe apambola basakoli nyonso oyo bapakolami mpona évangile ya solo évangile ezali pure sans mélange évangile oyo ezali kotransforme mitema na bato les quatre coins du monde nyonso bipai bozwami nzambe aleka na kopambola bino. Bien aimé, le lot tolingi tolobela tozali toujours ko continuer nzambe pe aleka na kopambola ba koti na jeune na biso ya 40 jours tozali ko poussa na malembe tokomi na deuxième semaine na biso bipai wapi tozali ko leka na mabondeli pe na kokila et puis tozwi ba enseignement déjà ebelé depuis ebandeli ya programme oyo avant même que tokota na profondeur ya deuxième semaine na biso ba témoignage déjà ebandi nzambe oyo azelaka te oyo ayebisaki Daniel que le jour tiai dans ton cœur les pensées de s'humilier devant moi je suis venu nzambe tango amonaka kaka likanisi ya bana na epona kosimilie liboso na ye lola etikalaka déjà ya kofungwama yango tozali komona déjà ke bana nzambe ba témoignage minene ebandi parce que nzambe wana alingaka baoyo balukaka ye oui yango na tolobelaki ouais tozali ouais pona ko relever ba défi na pakolami pona kolonga bitumba. Bien aimé lelo to kokota na sous-thème na biso mosusu oyo tolingi kolobela l'utilité de l'auction. L'utilité de l'auction yango ezali sous-thème na biso na poko na lelo oyo nzamba alingi ke to partager na poko na lelo. L'utilité de l'auction utilité lingi koloba litomba ya epakolami. Utilité elingi koloba bolamu na epakolami elo lenge ya kosalela yango. Pona nini nzambe akoki kopakola bato? Pona nini auction na nzoto na bato? Pona nini auction
na biloko na nzambe mikolo eleki tolobaki ke auction nzambe azali kopakola kaka bato te tomonaki ke nzambe azalaki meme kopakola bainstensile to babiloko oyo ezalaki mise à part mpo na lokumu na ye tomonaki ke na kati na tabernacle babiloko mingi oyo ezalaki destiné mpo na kocelebre yango kite ya nzambe babandaki kowendre yango yango wana mpe tolingi kotalisa ke kino lelo biloko nyonso oyo ezali kosala mosala na nzambe na kati na ekelezia ezala bamesa ezala bakiti ezala bainstrument ezala biloko oyo ebengami ya nzambe ce n'est pas n'importe qui akoki koya na kati na etonga abanda koutilize yango to abanda kosimbasimba mpe ekamwisaka komona ke moto akobanga te akoya meme ti na kati na etonga azwi instrument akei nango kosala nango bafete ya mokili akei nango kobinela nango ndombolo akei nango kosala nango bafete ya bapagano alors que eza biloko ezali déjà consacré pour la gloire na nzambe donc baestesili nyonso oyo epakolami mpo na tia na mosala na nzambe na etonga eza komérite beaucoup de considération mpe de respect alors tomonaki yango na mbala eleki lelo tolingi kolobela sur l'utilité de l'auction et nzambe azali kopakola biso mpo na ntina nini mpo auction ntango tozali kozwa ezali mpo na eloko nini nalingaki eke tomeka nano kotanga liboso na mokanda na 1er Corinthiens na chapitre 12 tokotanga verset 7 tokobanda na verset 4 kino na 11 mais mama na biso na likambo ezali na verset 7 totangi na mokanda na 1er Corinthiens chapitre 12 verset tokobanda na verset ya minei to 4e verset pe toke kosukisa na 11e verset na kotanga yango na kombo na Yesu Kristo. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Yoka Sikona, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de la langue. Yoka verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. Oh bien-aimé, tant que tu as méditer sur l'utilité de l'auction, dans verset 7, Bible et Pessibiso, bien que makambo ebele, beaucoup de choses, makambo ebele zali kolobelama likambo na auction, pe bato mingi bakomeli pona makambo na auction. Même na kati na milliers na bato na nzambe koyoka ba discussion pona likambo etali auction. Bamusu bazali pour, bamusu bazali contre, bamusu bazali ko diaboliser, bamusu bazali ko mona ke uti pa na nzambe. Mais na ye ko mona ke mingi ezali bamusu pe mal affermi. Azali ko interpréter auction selon ba tradition na ye, selon pensée na ye, selon conception na ye, mais biso to lingaki ko s'attarder na likanisi oyo e komami na Biblia. Ingi ko ba ke Bible mote ko pesa biso éclairage et ko ki ko pesa biso connaissance exacte di corona eloko ba bengi auction. Alors lelo tant tozui souteme ya l'utilité de l'auction verset 7 ya mokanda oyo epesi biso. Pourquoi Nzambe azali ko pakola bato? Bible lobi, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ambo, ce qui to yoki donc l'auction nous a donné pour la utilité ya lingomba, utilité ya bato nyonso. C'est-à-dire que toko utiliser yango auction nzamba koki ko pakola motote pona tina na ye moko nzamba ko pakola yo pona mission moko quelqu'un que aussi to pesa ki définition ya auction na mikolele kaki mais lelo na sous-thème na biso to lingi seulement ko talisa pona nini nzamba azali ko pakola bato bibelobi ke awa molimo na nzambe nde azali ko kitakati na moto nzambe tango apakoli moto lingi koloba ke nzambe ye moko molimo na nzambe ye moko aye kovanda kati na moto bongo tango akoya kovanda balobi ke ezali mpona utilité commune
tokoki ko utiliser option te kaka pona tia na biso moko soki nzamba pakoli moto ekokozali koki kozala soit apakoli pona tia na lingomba soko apakoli mosali na ye elingi ko apakoli pona tia na lingomba pona peuple na ye soko apakoli tata elingi ko apakoli pona tia na libota soko apakoli mama elingi ko apakoli pona tia na libota akoki ko pakola moto pe pona tia na mboka tomoni peke bato minene mususu bato lokola ba Nehemi oyo bapakolamaki mpona tia na peuple mobimba eza na bato oyo nzambe azali kopakola mpona utilité ya communauté mpona utilité ya famille mpona utilité commune nzambe akopakola moto te atondisi moto na action kaka mpona bolamu na ye moko te awa bible ezoloba ke azali kopakola biso mpona utilité commune yango na komona ke interprétation ezali ndenge na ndenge baoyo mosusu bazali kodiabolize baoyo mosusu bazali kointerpréter ndenge na ndenge bamosusu batelemeli mafuta bamosusu bandimi mafuta donc oza komona ke bato mingi mpe bazwi enseignement malamu te mpona tia na likambo yango bamosusu mpe bazwi enseignement mais tellement que mobulu ekoti na kati ya makambo yango lolenge na kosalela auction ekomi lolenge moko ya mobulu ekomi lolenge moko ya koluka ba spectacle pamba ekomi lolenge moko ya ba vaine gloire alors yango moni ke bato mosusu ba diaboliser nyonso ezala auction na nzambe ezala auction ya satana moya ya koyeba lisusu ya malamu to ya mabe ezali te yango zomona ke bato mingi bazali ko comprendre te qu'est-ce qu'on appelle l'auction pourquoi Dieu nous donne pourquoi nous sommes loin na grand thème na biso toloba keke tozali loin pour relever les défis c'est-à-dire il y a toujours le pourquoi de chaque chose quand Dieu loin quelqu'un c'est pour quelque chose awa bible lobi ki il y a diversité de dons c'est-à-dire que makabo ezali ndenge ebele diversité wana elingi koloba ke nzamba koki kopakola bato nyonso ndenge moko te nzamba koki kopakola bato nyonso na dimension moko te nzamba koki kopakola bato nyonso na mission moko te mutu na mutu azali na lolenge o nzamba bengi ye pe apakoli ye lelo batei bakoki kotonda na internet lelo batoi bakoki kofungola mangomba mais diversité wana ezalaka nzambe atie particularité na kati na mutu moko pe apakoli ye na dose ya mesure ya molimo kolandisa ndenge nzambe ye moko alingi pona intérêt ya peuple na ye yango komona ke kuna bato lokola ba évangéliste Sephora azali koteya Jésus Christ notre médecin azali pe na diversité azali pe na particularité na ye na epakolami oyo nzambe atie okomona kuna ba mama mosakoli mete azali kosakola kuna na lolenge nzambe apamboli ye okomona pe ba docteur Esaïe okomona kuna ba Thomas Mpada okomona basali na nzambe mutu na dimension oyo nzambe azali kopakola pe na mission moko boye pona tia na lingoma na ye yango na Bible lobi na bisoke il y a diversité de dons mais c'est le même esprit molimo moko kaka ya nzambe ye wana oya pakola kabato ye wana azali kati na basali na partout dans le monde ye wana azali kati na bana na partout dans le monde ye wana azali kati na mabota milimo ezalaka ebele te nous n'avons qu'un seul esprit l'esprit de Dieu oyo azali coopérer na bato na lolenge to na ba diversité oyo nzambe azali kopakola bango Bible lobi que tout ça peut la diversité de ministère, mais toujours le même Seigneur. Diversité d'opération. C'est quoi comme makambo. Lolenge ya kosale la ekeseni. Ezana bato mususu nzamba pakoli tango azali ko sakola, bilembo bikamo ezali ko bila ata kwa simbi motote. Mais ezana bato mususu ya koki kote ya bokwanda ebandeli kino suka. Mais tango akobanda ko mama bato loboko abandi ko imposer bato loboko. Alors bomoni makambo ebandi ko salema. Ezana bato mususu nzamba kosalela bato kaka na lolenge na koyemba yesu ko azali koyemba milimu mabe azali kotika bato c'est-à-dire que nzambe moto asalaka makambo oyo kaka na molimo moko et soki moto ayebi makambo ya molimo te mbala moko akodiaboliser yango Bible lobi à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité pour l'utilité commune lokola tozali kolobela si l'utilité de l'action toyei comprendre que nzambe tango kotanga yango kino na suko komona ke nzambe azali kopakola bato pona utilité moko boye pona mission moko ya lingomba to ya peuple na ye to ya un groupe déjà to pona tina na nation même nzambe akoki kopakola moto pona utilité commune nzambe akoki kopakola basakoli pona tina na utilité commune et le même esprit qui opère toutes ces choses yango baye kotalisa biso na verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit.
okomona ke mutu mususu ye na parole de sagesse apakola miso kwa za koloba yango no monaka même ata na tango na kala bato bayebaki nzambe te mais ba okomona ke nzamba dotaki bango bakoko na biso mususu batata na biso mususu il y a déjà papa bazana éloquence ya koloba yango okomona bato ya boye na bakongo babenga bango bato bakene kosala kinzonzi soki mariage elingi kosalema babi yalo bakamalamu bapakola ye na maloba kitoko tanga kokoma boye ata facture ezalaki ya $20,000 ye akokoki kobalisa mpe ta mosusu na $8,000 mpo ayebi koloba donc bato oyo bazalaki na parole ya kosakana te e bato ya boye mpe bazali ti lelo na kati na biso bao nzambe apakoli bango babi ke c'est le même esprit alors tozali na babiloko ebele oyo molimo na nzambe azali kokabola na nzela na bato mpo ke basala mission moko mpo na ntina na intérêt commune mpo na utilité commune malheureusement esengeli yo oyebake yo pakolama mpo na ntina nini epakolami oyo oza nango ezalaka mpo na utilité commune to epakolami yo ozwi nango ezalaka nde mpo na ntina na destruction esika bato basangani yo pakolama nde mpo na ntina na kopanza yo pakolama nde mpo na ntina na kobebisa yo pakolama nde mpo na kodivise opakolama contrairement na oyo nzambe azali kopakola bato na ye esengeli yo oyo mituna na butu na lelo ngai nazwa epakolami nini pourquoi yo ozali un oin nzambe ayebaki ke akopakola yo na kati na libota soki apakoli yo mpo na tia na misolo ezali mpo osunga baoyo batikali na nsima mpo baoyo bazali na kati na makoki te soki nzambe apakola yo afungolelo banzela oyo ya na poto ezali mpo ke baninga mosusu batikali mpo na utilité mpe na bango soki nzambe apakola yo atombola yo na kati na société me komona moto akomi na kati na société surtout bandeko balobaka mangala ye soki asi akoti na société amoni kaka na réception kuna na chef du personnel ndeko moko ya lingala na coiffure na biso na batentire na biso lokola eyebana aye kuna ye aleki ake kobebisela ye ake kobebisa dossier na ye mpo na nini ye apakolama mpo na baninga te mais bien aimé soki nzambe apakola yo eza mpo na tia na baninga mosusu oyebi te pourquoi nzambe atia yo na position wana ezali nde mpo ke osunga baninga mosusu nzambe apakolaka bato mpo na utilité commune yango wana tokokende komona lelo na poko na lelo utilité ya auction to mpe litomba oyo nzambe azali kopakola bato na ye nautaki koloba kala mingi te ke bato mosusu bapakolama mpenza epa na nzambe me bato oyo bayebaka te pourkui bapakolami yango komona ke bato bakomi kosakana na auction e yango etindi mpe bapagano badiabolize auction auction soki opakolami soki oyebi koutilize yango te ezali mbeli ndenge bato bafrançais balobaka couteau à double tranchant c'est-à-dire ke ekoki kopambola mpe ekoki mpe kobomisa yo nzambe soki apakoli yo eke oyebi koutilize epakolami wana te oyebi kosalela epakolami wana te soki epakolami wana ezali te mpo na utilité commune yebake nzambe akoki kotika epakolami kaka yango moko ekomi mbeli na maboko na yo ekomi mbeli na kati na communauté ebandi mpe kosasa mpe ebomi yo tokende komona exemple moko awa ya ndeko na biso ya pakola bana nzambe parce que tomonaki ke auction na ebandeli ntango tobandaki baémission na biso mpe grand thème na biso tomekaki kolobela auction tolobaki ke auction source nango ezali nzambe bien sûr tomonaki auction positive mpe auction négative auction négative tolobaki ke ezali oyo eutaka epa satana oyo apesaka bato na nzela na banganga na nzela na bamagicien na baoccultiste mpo na kosala mpe baexploit na ndenge na bango mais biso tofandaki mingi na epakolami ya nzambe na nzela na molimo santo mpo yango nde ezali le véritable alors toyei komona ke bato mingi nzambe apakola bazali nde kosakana na auction bazwi auction lokola eloko moko boye ya kosala nango baspectacle eloko moko boye mpona koplaisante eloko moko mpona kosanorgueillir mpona lolendo alors ke nzambe apesi yo to apakoli yo ezali mpona utilité commune tokende kotala yango na butu na lelo bien-aimé totali mokanda na Juge chapitre 16 tobandi na premier verset tokokita malembe kino na 5e verset nsima nango tokosote tokotanga verset 20 mpe totangi 21 nalobi Juge chapitre 16 verset 1 jusqu'au verset 5 nsima nango tokosote tokotanga kaka place yango na verset 20 kino na 21 natangi Juge chapitre 16 premier verset au nom de Jésus. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle.
On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'avironnèrent et se tirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point de jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, le mit sur ses épaules et le porta sur le sommet de la montagne qui est à face d'Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Nanga ito suka na 4. Avant que tokota na 5. Bien aimé, tango tozali kotanga makomi oyo, molimo na Nzambe azali ko révéler nga makambo ebele. Ezali kopesa mawa komona makambo ezali kati na ndeko na biso. Nga na yokaka mawa soki namoni moto Nzamba pakolami asuki mabe. Mopakolami na Nzambe ezala motei to mondimi ezala moto nyonso parce que Nzamba pakolaka kaka batei te apakolaka ba santu nyonso apakolaka ba eli nyonso pona mission moko quelconque et komona ke moto yo azui epakolami na Nzambe ye moko ayebi tina na yango te pe epakolami ekende kokoma mbeli na maboko na ye awa ndeko na biso Samson ye apakolamaki pona kobatela Israël. Parce que tout le monde que auction ezali donné pona utilité commune. Samson apambolamaki te pona ba makango na ye. Samson apambolamaki te pona tina na bandumba. Mais Samson Nzamba yebaki aponaki ye poete azala gardien ya peuple na ye. C'est-à-dire apesi force oyo ke soki bitumba ekoki koya ya lolenge nyonso ya dimension nyonso. Samson akotelema ye ako représenter libota mobimba pe akopesa Nzambe na Israël lokumu. Bien aimé, Samson oyo a joué pakolami na Nzambe abandi ko nyokola ba Filisté parce que bitumba na ba Israël na ba Filisté bandi lelo te. Lelo bande de Gaza ti lelo soko kei na Palestine kokuta yango. Et nesika Samson akenaki ko kende ko tia kokende koluka mwasi makango. Pourtant bato wana babandaki kobundisa nation ya Israël. Et puis Samson bandaki toujours kotelema pona kobeta pe pona koboma ba Philistin. Et comment ki mukolo mususu ye abosani ke ya pakolami pona tina na bato na Nzambe abosani mission o Nzamba pakola ki ye atiki ake kosalela auction na ye na mboka mususu bipai wapi baini na Israël bazalaki ake koluka makango. Bible lobi ke Samson ake koluka prostituée ndumba mwasi oyo azwa mibali ndenge na ndenge mwasi oyo ba demo bafanda kati mwasi oyo asambelaka te mwasi oyo ayebi Nzambe te. Samson ake ko se suyer pour que a déposer et pakolami ya protection ya nation mobimba et pas na mwasi oyo na kombo ya Dalila. Bien aimé, mbala mingi tobosa na ka mission Nzamba za ko pakola biso. Bato mingi komona nalingi auction, Nzambe tango azali ko pakola yo. Est-ce que vous allez comprendre le pourquoi de cette auction? Utilité ya auction oyo ozali ko senga. Ozali ko senga e pakola mi pona eloko nini? Ozali ko senga e pakola mi pona ba vaine gloire. Ozali ko senga e pakola mi pour que soko komi apôtre komi Thomas basi nyonso ba komi yo. Ozali ko senga pakola mitope okomi prophétesse mibali nyonso bakomi ya yo. Mais yo ozali ko senga pakola mipona utilité nini? Po osalela na yango nini? Samson yebaki utilité te ya auction o Nzamba pesaki ye. Ye abosani mission spéciale ozalaki ya ko protéger Israël, mais yake ko salela yango usage mosusu. Ake ko utiliser yango na likambo mosusu. Ake ko utiliser yango na makambo oyo koki ko pesa Nzambe lokumu te. Bien aimé na butu na lelo esengeli yo mituna. Yo motolo elaka kati na mabonde Nzambe na lingi double auction, na lingi triple auction, na lingi soki auction ya sans mesure. Mais tant bazali ko pesa auction, oyebaka utilité ya eloko yo zoko senga. Oyebaka tina na eloko yo sengaka. Pe okosala na yango eloko nini? Hallelujah. Samson ayebaki te tina ya eloko Nzamba pesa ki.
sina ya capacité. C'est-à-dire que auction ndenge to mona ke zali bon nzambe mobimba kati na moto. Molimo na nzambe kati na moto. Bibelobi ke Samson akei na Gaza. Ya kene kolinga mosi na ndumba. Tango akomi kuna akoti na ndako ya ndumba oyo. Banto nyonso ya mboka na Gaza bamoni ke moto anyokola kabango aye. Bibelobi ke bache na mbiskade po batala lolenge nini akobima. Basila na parce que babana ko banga ko attaquer Israël kaka pote auction ya nzambe ezalaki liboso na Samson. Bien aimé, oyebi ke nzamba ko kiko pakola yo pour yo ozala kaka mobateli ya famille na yo. Bandoki bazali ko banga ko pusana na kati na libota po yo ozali na auction. Bandoki bazali ko banga ko ya ko kota na kati na église po yo ozala na auction. Bandoki bazali ko banga ko opérer na quartier na bino po un homme wento une femme wente azali pembeni wana. Bien aimé, auction na nzambe ezali ko protéger bato ebele. Pe bato mingi bazali ko banga ko simbama pote yo mopakola mozali pembeni wana. Et si comme moto na epakola miazali rayon mobimba wana ezali en sécurité. Avion mopakola miazali ba passager nyonso bazali en sécurité. Bateau oyo mopakola minanzamba bazali bato nyonso pe na masuwa ezali en sécurité. Mboka mopakola miazali mboka mobimba bato bazali en sécurité. Yango wana nde sengeli oyeba ke tango nzamba bazali ko pakola yo ezali kaka pona ko kwisa bato te ndenge na lobaki auction ezali kaka te synonyme ya ko kwisa bato mais c'est pour l'utilité commune. Yango wana butu na lelo yo mosengi na auction yo moto lukaka auction esengeli oyeba ke tango nzamba bazali ko pakola yo oyeba pe utilité na yango oyeba pe ko salela yango mais yo omema yango te lokola Samson asalelaki yango epai na Dalila. Bible lobi que après cela, dans verset 4, il aima une femme dans la vallée de Storex, elle se nommait Dalila. Aoumelaki tango molai na auction, asalaki ba exploit, asalaki makambo minene, mais na sima aye ko négliger, aye ko bosa na utilité ya likambo nzamba tchaki kati na ye. Oh bien aimé yo muto sola nanga na poko na lelo. Makambo boni nzamba salela yo. Ozano tamu soupe pasteur ete. Mais ozaki ne pakola mina nzambe. Suko komi bo na église ozoko yemba kaka ta nzembo na moko bato nyonso bazo telema. Bazo ka chair de poule. Suko bandi ko bondela pona tia na libota na yo. Sécurité na kati na ndako bato nyonso bazo la pongi lokola ba bébé. Mais depuis que yo o bandi OK ko zwa ba corps étranger, o s'associer nango utiliser auction mabe. O fungoli porte, mpo ete milimo na mbindo. E banda siko ko récupérer ba retard nyonso. Bisika babandaki kokoka te. Et puis bepeza koloba ke milimo mabe tango ebimaka. Et kokende kozwa milimo 7 mecha plus koleka ya liboso situation kokoma mabe. Samson abosani objectif ya auction. Samson ye wana ke kolinga mwasi na nduma. Bible lobi ke ba prince na mboka tango bayoki bakei ko collaborer sikoyo na ndumba na bango. Alléluia. Delila dit à Samson, bayebisi nano yeboy. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ozo mona makambo yo, yango ndezo leka mingi awa na poto, na yeko kuta makambo na poto. Bato soki ba moni moto na auction, bazali ko luka par quel moyen bakoki ko kitisa moto yo. Ndenge nini bakoki ko longola auction kati na yo. Même ndenge tozali ko teya boy na bomoko mboka ebele na bato bazo sepela te. Ebele na bato bazo luka ndenge nini to kosala to kanga bango munoko. Na yo ki sango ba musu babiki to kangi basakoli mingi munoko wana Stockholm. Etikali bango to kotala esika nini bakokende. Bazali ko luka ndenge nini ya kokanga. Ozoko imaginer ba prince ba Philistin, bazali partout. Ba prince ba Philistin ba tondi na Stockholm, ba prince ba Philistin ba tondi na France, ba tondi na Londres. Ba bundisa kaka bato ya epakola. Soki ba moni mosakoli mete bandi kote, ba yoko ba ndenge nini to koluka to kanga mama munoko. Ndenge nini to koluka to kanga docteur munoko. Ndenge nini to koluka to kanga basakoli munoko. Oh bien aimé yo prince ba Philistin. Yoka epakola mina nzambe ba koko kanga ngote. Bien aimé, babandi ko luka. Bato babongisa mwasi Delila. Babi lokola ya za kosola na yo, biso to kopesa mbongo.
ale yo banda ko flatter ye luka okweyisa ye luka obima na ye luka ozwa ata maloba na ye kaka totia yango na internet tosambwisa ye mpenza akanga munoko. Oh bien aimé, bato babongwani te. Ce sont des mêmes esprits ya tanga ba Philistins qui no lelo. Mais komona moto aza na église ayoki moninga mosakoli aza kosala mosala na Nzambe ye abandi koluka bana na église bokende boluka bobima na ye ozwa preuve oyo yango tokotia na video ye il faut akanga munoko ye il faut akima mboko oyo ba prince ya ba Philistins baza partout. So ba moni moninga apakolami azali kosunga libota na azali kosarishi na le pakolami na Nzambe babandi koluka ndenge nini bakokwisa ye ndenge nini bakokobebisa bamoni libala ya moninga azali ko prospérer ba prince ya ba Philistins baza partout na ba domaine nyonso o bazaka na kanda likolo na bato bapakolami ba prince ya ba Philistins bazali kokanga butu na lelo. Bien aimé, yo soko ozali pe na groupe ya ba prince ya ba Philistins ou bien yonde ba utilisaka pona kokende ko empoisonner bato na Nzambe pona koluka kokende ko kokwisa ba pakolami pona koluka ko salir ba pakolami soko ozali na groupe ya ba prince ya Philistins butu na lelo ekateli pe mopanga na Nzambe telemi likolo na yo. Tu dois te repentir sinon la colère de l'Éternel et la kate. Dieu a Nzambe miséricordieux mais atike la kabatota ya repentance. Soki yo vani na groupe ya bato yo babundisaka bato ya Nzambe o bazali kosangana mpona kokanga bato ya Nzambe munoko ndenge tozali kosakola boye yo kuna na ba prince ya Philistins ozolira ngino ndenge nini bato bakokanga munoko na bango ndenge nini bato babandi koteya makambo boye nde tango lokendeki na ngola toza koteya makambo ya Nzambe toteisi l'art des antéchrist ndenge nini lelo basakoli bele bakoti na occultisme batiki epakolami esantu bakoti na magie. Groupe ya basakoli batelemi balobi ke ya ye na makambo ya uti wapi olia te ya bato ndenge nini tokoko koma minene ya kokota ba point doctrinaire est-ce que talié oui etali biso parce que nous sommes établis comme des sentinelles na kati église en Nzambe. Nous sommes établis pour na côté ya sango malamu. Nous sommes établis pour na kopesa lumière et éclairage na peuple de Dieu. Yango wana esengeli ba prince ya ba Philistins bo bazali ko sangana pour na kobundisa bato ba pakolami butu na lelo esengeli bo se repentir. Bien aimé, Bible lobi ke babandi ko flatter babandi ko solola na dalila yo kende ko flatter ye okomona na kati na église bozo bobandi musana Nzambe bobandi église bato babandi ko ya ko flatter bayoka bakamuni ba projet na bino ezali nini makamuni ezali po ba memango pa ba presse ya Philistins okomona bokangi likambo moko bo bitumba bandi mbala moko likambo na ekomi échoué parce que ba flatter bazana kati tina kati église ba flatter basi ba futi bango mbongo yo lokolo saka pembeni na ye kende oyo kana balingi basala nini projet na bango ezali nini makambo nini baokanisa mikolo ale bakena ngo na laboratoire na bango dans le nom de Jésus que le feu de l'Éternel consume tous les Philistins bo bazali ko sangana ko bundisa évangile bo bazali ko sangana ko bundisa bato na Nzambe bo bazali ko sangana na makanisi ya ko faire taire bato na Nzambe que le feu de l'Éternel ekita esala jugement na yango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bible dit que bakena mongo babi yo okosela par tous les moyens yoka makambo ye lokola Samson ayebaki utilité ya auction te. Delilah dit dis-moi je te prie d'où vient ta grande force avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter hata kokende ko flatter avec le tourna yebisanga makasi na yo ezali wapi histoire oto yebi yango bien aimé. Bible dit que chaque fois ya azali kokende ko flatter mobali tantôt azwa Samson alalisa na mipende tantôt azwa Samson abanda kobuka mo ba bouton tantôt azwa Samson asala yeso kindenge nini kaka wana nyonso pona koluka kobimisa vérité pe secret ya epakolami aye ba moto source ya epakolami ne ezandenge nini bien aimé ba flatter ba komi ebele na bolingo mwasi akofandi sona mipende abandi koloba no maloba sukali nzoka azana bolingo te azana objectif na mu ndenge moko na mibali tomona makambo ya somo ezoleka awa na poto okanisaki bato balingani ya solo nzoka bango mibale ba flatter. Bien aimé, Bible lobi ki abandi ko flatter abandi ko flatter abandi ko flatter neti ba mususu lelo tango alingi ko kitisa nguya na moto na Nzambe mwa ba maboke mwa ba supu mwa ba biloko akolia mwa musuni ya ngombe papa akoleka na ndako te biso to pakola mi pona kolia te soko lingi ko pesa moto na Nzambe loko tindela embongo mwasi ne na ndako akolambela ye
Mais nzoka mo biloko wana ezali kaka biloko ya flatterie tango komi na kati na ndako boel ye wana kwese elamba ali soko meki awa bona koganga abimi lokola mwasi na Potifar o ayaki ko violenga na kati na ndako alors mboko pe ko eza mboka ya basi moto na nzamba sambwe lelo nazali ko dénoncer yango avec force dans le nom de Jésus-Christ bino boto bazali ko sala ba complot contre ba pakolami na nzambe suka makambo komi pembeni Dalila bandi kokosa abandi kokosa ndenge lelo pe ba Dalila ba tondi na ba église bien-aimé Dalila ekoloba na motoyo alobi ke namoni yo linga kangate mais yoka eloko moko o ngana lingi to mona awa tokotanga na verset 20 tellement que likambango eza histoire na eza molai tokotanga verset 20 pe totangi verset 21 Yoka. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Tellement comment qui ko sakana na auction akoya bwa kosi soki bokangenga na singa force auction nyo se kosila bakoya bwa bakange na singa tango ba Filistin bakoya sali kaka mwa makasi bwa basinga wana ekwei akobanda ko tuta ba Filistin pe ko boma abandaki ko sakana na auction na Nzambe kaka bongo mbala nyonso azako kosa Delila mbala nyonso azako kosa Delila mbala nyonso azako kosa Delila pe azali ko beta ba Filistin mais na mbala oyo tellement que abosanaki utilité ya auction abosanaki mission o Nzamba pakolela kiye abosanaki le pourquoi Nzambe apakola makiye abandaki komona lokola auction epesami po akende ko sakana kanango na ba makango na ye hasakana kanango na ba Filistin Bible lobi ke suka ayaki kolemba na ba caresse ya lokuta ya Dalila pe motema na sukaki afungoli ayebisi Dalila bipai wapi secret ya bonzambe bipai wapi epakolami na bonzambe efandaki Bible lobi ke tango ayeko bimisaka ezalaki na suki tango alali mwana mwasi oyo akati esuki alongoli communication entre ye gloire ya Nzambe nyonso ekoi gloire ya Nzambe nyonso esilaki Nzambe Bible lobi ke l'Éternel s'est retiré de lui. C'est-à-dire que ce qui Nzamba moni que yo pakolami et que oyebi utilité et pakolami na yote l'Éternel se retire de la personne. Nzamba akolongo kati na moto ingi ko bake e pakolami to auction ezalaka nde bonzambe mobimba kati na moto Nzambe nde ayaka kovanda na moto po ke moto asala mission moko po te moto azala mobateli na peuple na Nzambe bongo soki Nzambe a se retirer auction na Nzambe pe longwe yango komona ke bato mingi Nzambe asi a se retira kala bazaki bato ne pakolami bato bazaki soko azali ko sakola nano asimbi bato te bakakatani bazali ko tambola ba démon bazali ko ganga makambo ko kamo ezali ko leka na lingomba comme l'Éternel se retire déjà na bato yo à cause ya ko sakana na auction komona auction lokola eloko ya ba spectacle komona auction na Nzambe lokola eloko ya lisano l'Éternel se retiré na ba pakola mingi bato batikali kaka ngongolo ya pamba makelele ya pamba siko tellement que bato ba yebela ke na epakolami amoni ke pakolami o ezali lisusu te akoti na magie akei na kabale juif akei na occultisme akoti na rose croix akoti na maikari asimbi bonganga akei meme pa ba kacher pour que auction ezesute Nzambe asia longwa na yekala Nzambe asia tika Samson Nzambe asia tika Samson na maboko ya Dalila ezana bato ebele na butu na lelo Nzambe tika bango na maboko ya Dalila Nzambe bwaka bango na maboko ya Dalila ko ganga ya pamba mais Nzambe asia sukati na motote ko ganga ya pamba molimo na Nzambe asia sukati te l'Éternel s'est retiré awa Bible lobi ke mukolo oyo
nzamba si alongwa kala yazo kanisa kaka na kosala ba venture nanga bien aimé yo moto meseni kosala ba venture na église nzambe mukolezali nzamba ko yokiso son mukolezali nzamba ko longwa na miso ya bato okotika la bolumbu na miso na bato nzamba se retira na bato ebele ezala ba yembi ebele tango azo yemba omona ke oyo boye soki musicien ya orchestre nini donc ekomi botelema bomina bo musique soki ezelengo kotinda biso te tokotelema biso moko pe tokobina tokolinga kovanda te parce que pakola mezali David ntango pakola maki pona kobeta nzenze abana ko tinda bato na makasi te oya ko telema te aza suspect te toza suspect te yonde oza suspect parce que loko nzambe ze susu te oya ko telemisa biso mpo ke tokumisa nzambe molimo na nzambe soki a se retirer pa motoli kama soki nzamba pakola ki ona domaine moko et que oyebi utilité nango te l'Éternel se retire. Même na bamateya bato mingi bazalaki epakolami ya enseignement ya koteya mais ozomona ke moto soko bandi koteya ekomi ka masapo na koseka ba théâtre pamba kosekisa bato lelo toseka ki mingi na église ekomi sika sala ya théâtre église ekomi sika ya kokende koseka nzoka église sika bato bakende koyoka ainsi dit l'Éternel po ete bato bazwa bomoi po ete bato babika. Bible dit que Christ passait toute la nuit dans la montagne pour prier. Et très tôt matin, les gens venaient pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens venaient pour attendre. Bato bazaki na posa koyoka parce qu'il avait l'onction de la parole. Quand l'Éternel se retire d'une personne, et comme il y kama, quand l'Esprit de Dieu se retire de quelqu'un, et comme il somme, quand l'Esprit de Dieu se retire d'un ministre de Dieu, atikali kabot, la gloire est bannie. Yangwana na poko na leo bien aimé et sengli yeba est-ce que nzamba ze susu na yo est-ce que molimo na nzamba ze susu onction yo senga o jena kapona yango est-ce que zali di susu parce que l'onction c'est Dieu lui-même. Ici la Bible dit que l'Éternel se retira. Lui il croyait que Dieu était encore avec lui. Habitikana sakana onction peut se mettre biso pour na masapote onction peut se mettre biso pour na ko sakana nangote onction peut se mettre biso pour na tena ko sala ba théâtre te na kati ya église. L'onction nous a été donnée pour l'utilité commune, pour la gloire de Dieu. Et pas que la mépesa mi pour natena na nkembo na nzambe. Awa kembo nzambe zaki susute. Samson koma kina maboko ya Dalila. Pe Dalila koka ki pe kolinga ete parce que azaki mo pagano. Dalila posa na ende o sambo na télévision. Dalila posa na o sambo na ba réseaux sociaux. Dalila posa na ende bato ba yeba ke bobima kana ye. Dalila ko sama kambo ke mokili mbatango ba ko yoka. Babi na yepe mutasali boy. Wana mission ba Dalila. Malheureusement ti lelo ba Dalila esprit wana ezali kaka. Soki ba réseaux sociaux ezalaka na tango ya Dalila naza siri mia filma ka yepe po lelo ekomi moto ata moto aza ko lia mikate na réseaux sociaux. Ata moto aza ko sali kamonini na réseaux sociaux. Je crois que Dalila na tango na e ce qui peut internet ezalaka mais to mona ba film ya Samson ndenge ni na tika e bolumbu ndenge ni na sambu isaye. C'est le même esprit wana ya ba Dalila ti lelo ezali na ba église ti lelo tika nzambe alimbisa yo nzambe alimbisa yo parce que oyebi eloko zo osala te. Dalila tika nzambe alimbisa yo pe poko na lelo zali poko malamu pona yo soko zaki na esprit ya kosambwisa bato nzambe soko zaki na ba Philistin oza kokana po sambwisa ba pakolami na nzambe. Repends-toi cette soir sinon la colère de l'Éternel eza ko s'abattre kalate likolo na yo. Et bien aimé, parce que Samson n'a pas compris l'utilité de l'onction que l'Éternel lui a accordée, akufa ki lokola nzoba bibelobi ba Philistin baye babi yo pe to ko bomona no bongote ba kange ba bandi ko tobola miso. Quand l'onction se retire de quelqu'un, pas si et bandaka bien aimé. Quand quelqu'un ne sait pas utiliser l'onction que Dieu lui a donnée, makamba pas se koye la yo. To sepela ka kozo onction, mais nous devons aussi savoir comment l'utiliser. Il faut to yebaka pourquoi tu es loin. Babandi ko tobola miso. Mingi lelo bazo souffrir, miso na ezali, mais makambo ezo ko marcher te. Oh nazo mona clarté, miso keida. Moi mona clarté ça parce qu'il y a plus l'onction de Dieu. Et Bible lobi babandi ko sakana nae to mona ki ndenge nini Samson e ko suka Samson suka ki parce que abmandaki ko zwa ngolo nzambe na pamba ayeba kite pourquoi azalaki we
akwesami na motambo ya Dalila, akwesami na maboko ya Dalila. L'Éternel s'est retiré de lui. Dans verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et ils firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes et des reins. Ils tournaient le mail dans la prison. Babandi ko tinda na kati na boloko atourna kanini mail wana za ko tourner nango aza ko tourner mabende wana miso ekufi fimbo na mukongo. Bien aimé, quand l'Éternel se retire, fimbo nzambe koya. Quand l'Éternel se retire de quelqu'un qui a été loin de Dieu, nzamba pesa ki pas kolami pour na mission moko quelconque, pour na utilité commune. Yo utiliser ngo pour na makambo pamba pamba. Tango nzamba ko se retire, fimbo na nzambe nde kolanda. Fimbo. Bato mingi bakoka kangote. Yo mona moto pasi eleki a se suicider. Fimbo nzambe. Ils allaient ko frapper. Dieu nous est bien aimé pour une mission spéciale. Pe bato nyonso bazali ouais pa na nzambe. Bakomi bato moko très spécial. Samson yeba kite ke yazalaki spécial. Azaki mutako kisuko kene komitika na maboka Dalila te. Ma sœur, mon frère, yo muto sola nangai. Yo muto zali mo pakola minanzambe. Tu dois savoir que oza spécial na miso nzambe. Oza spécial na miso bato. Oza très spécial na miso même ya ba démon. Les démons baza ko trembler tango baza ko mona yo. Parce que oza yo mon côté, il y a l'onction de Dieu du corps yo. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'esprit de l'Éternel katina yo. Donc au commis très spécial. Oza sous un homme ordinaire te. Au commis un homme surnaturel. Au commis moto makambo yo mokide koki ko comprendre te. Parce que l'onction de Dieu, yango mote ko sala bongo. Yango na poko na lelo. Bande ko nyonso. O ba ki bazaki ne pakolami. Pe bazu yango na fele. Baye bete oksio pesa mela kabiso nde pona tia na likambo songolo. Na poko na lelo makambo minene tozali komona. Oyo nzamba alingi kofungola biso miso. Tokotanga tomona pe na mokanda na 1 Samuel chapitre 9. Nzamba pambola Eli moko. Apambola bapakola minyonso bazali kolanda ngana butu na lelo. 1 Samuel chapitre 9. Alléluia. 1 Samuel chapitre 9. Le verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Samuel chapitre 9, le verset 15 jusqu'au verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Bethléem, le pays de Benjamin, et tu lui oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Ozolanda makamboyo, lorsque Samuel y aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, et celui qui régnera sur mon peuple. » Nange tozonga lisusu wana. Awa tozali komona ndenge nini Samuel azali kopakola Saoul. Lokola mokonzi na kati na mboka da Israele. Pe nzamba azali koyebisa Saoul. Azali koyebisa mosakoli. Mission ya epakolami. Utilité ya epakolami. Oyo bakotia na moto ya moto yo akoya. Samuel azaki mosakoli na nzambe. Bibelobi ke al sololi na butu. Avant que atinde la moto oya ko pakola. Comme na Saoul. Saoul wana kende ko lukaba bibole ya papa na ye. Men nzamba ke ko sola deja na basakoli. Atalisi na mission na makambo yo auction ekosala na bomo inaye. Bien aimé, tango za ko pakolama, tu dois chercher à savoir l'utilité de l'auction que tu as reçue de l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas oindre quelqu'un en vain. Nzamba ko pakola motote pamba karaboy pour na plaisanterie, pour na bandumba, pour na tia na masapo, pour na tia na ba spectacle en église. Allez, telemisa ye coup de tête de loin. Moutazo beta coup de tête de loin. Bato basopani kuna ba. Ah, pasteur wazana auction. Allez, boyana ye. Donc auction yango anate. Ça, ce n'est pas l'utilité de l'auction que Dieu nous a donné à l'église. Il y a un spectacle, il y a le kola dingwe mutaza ko sala ke ali misanga le kola tangi komo na e, le kola kachere moko boye, le kola so ki pendenge nini. Non, ça ce n'est pas l'auction. L'utilité auction yango anate. Bible lobi boye.
Un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti à Samuel ce qu'il devrait faire et ce que l'onction de Saoul est comme ça là. Dieu avait déjà averti. Ça dit tango bazo pakola yo, eza na utilité na yango, eza na mission na yango, eza na likambo nzambe alingi ko pakolela yo. Un jour avant, et demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et il le rendra pour le chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Ozoyoka mission, si manako wendre ye, yende akobikisa libota na nzambe. L'onction qui sera sur Saoul sera pour sauver l'héritage de l'Éternel. L'onction, la capacité de Dieu sur lui, la puissance de Dieu sur lui, et la mission yakobikisa, utilité commune toujours. Tozongi na mokana na 1 Corinthiens nenge totangaki. Ozomona ke nzambe tango azopakola moto, azopakola moto pona utilité commune, utilité ya bato nyonso, pona nkembo nzambe. Siko ya yo auction na yo ezaka pona kembo nani? Auction no ezali kaka ya bitumba. Auction no ezali kaka ya kokabola bato. Auction no ezali kaka ya siko komi na famille on faut bakabwana. Auction no ezali kaka na mboka basi bayebi ke ye munoko na yeso ka lobi ezaka soki ndenge nini. Ba pesa na kombo. Nde auction yo zwa yango wana. Awa balobi ke nzamba zo définir koko pakola ye mais auction likolo na ye eza pona peuple na ngai. Yo kama kamu. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme. Pe mouton nzamba zaliko pakola, nzamba ye bakaye déjà avant. Yangwana biso bato na nzambe, tokoki kuwela kate pona ko pakola bato. Yo komi diacre, yo komi diaconesse, moto aye na église kaka po azana mituka, po azana mbongo, ale mbana moko loboko, yo komi mokambi ya batata, yo komi mokambi ya ba maman. Te. Dieu doit nous parler que bo pakolelanga moto oyo. Ata ozana bozwina, soki nkola talisi biso te, vanda yo kama teya, bikisa molimo no pona bomo ya seko. Mais malheureusement l'auction lelo et comme il dit à côté, ah papa, on a le salle na compagnon, il faut qu'on parle déjà comme président de papa. Est-ce que ordre est outil wapi? Auction est outil, na natini bo pakola ye. Ya muto mona lelo confusion et côté na kati ya église. Nzamba lobiboe que ba pakola qui est babi que c'est lui qui régnera sur mon peuple. L'auction David Saoul a que zaki auction ya ko régner, auction moko royal. Donc par là nous devons comprendre que nzambe tango azali ko pakola ezali ne pona utilité pona moto asalela nzambe. Tokotanga pe kaka place tozali na 1 Samuel chapitre 10 sikoyo tobandi na verset 1er kino na verset 7. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Nzamba pambola bandeko nyonso bazosunga biso na kokoma kuna parce que ekosunga bandeko bakotala biso na sima ya direct oyo. 1 Samuel chapitre 10, premier verset jusqu'au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qui lui répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'état-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Yoka, bazali ko pakola moto, pe bazali ko yebisaye pourquoi azako pakola ma. Bazako définir pourquoi ma futa na mutu na ye. Bazako yebisa ke ezangai prophète était. Mais prophète mutazaki na mafuta na maboko. Azali ko sopela ye, mais azolo ba c'est l'Éternel qui t'a oint. Parce que c'est Dieu qui oint quelqu'un. Nous les hommes de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous ne sommes que des canaux oyo nzamba azali ko utiliser pour na ko pakola bato na ye. Mais le moto ako s'enorgueillir comme on a que lokola ya azali point de contact entre nzambe na moto, auction lelo ekomi ya kotek. Bien-aimé Yoka, alobi na ebongo, que nzamba poni yo pour que tu sois le chef de son héritage. Ça, c'est très bien défini. Aujourd'hui, après nous avoir quittés, tu trouveras des hommes près de ce plus que des Rachel sur la frontière de Benjamin et de Tessad. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il en est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Bien-aimé Yoka Makabezoleka. N'a que comprendre que auction et pesa kaba makambo ebele eza pona utilité comme muto ya pambwami
yoka biloko auction esalemaka. Auction ezali kopesa moto makoki awa ya ko récupérer biloko nyonso mutu nyonso nzamba pakoli. Nazoloba bien mutu nyonso ezala mondimi ezala mosali. Mutu nyonso nzamba pakoli soki auction na nzambe kiti likolo na yo eloko auction esalaka na nzoto ya moto eko restaurer moto wana. Eko restaurer na vie na ye, c'est-à-dire eko sekuisa bomo ya moto, voilà. Eko sekuisa bomo ya moto bisika nyonso kufa ezalaki soki moto ba pakoli auction na nzambe kati na ye eko restaurer. Mosakoli azoloba ke simana ko pakola yebete na miniti oyo tata na yo lokolo ozwi mafuta tata na azesu na susi ya ba makambo ya ba bibwele te po bibwele esi emonani. Bien aimé, soko pakolami biloko nyonso ebungaki ozaki na lolenge ya koluka ngo zozwango te l'auction sur ta tête et ko restaurer et ko zongisela biloko nyonso esprit ya récupération il y a l'auction de récupération batu nyonso ba pakolami molimo na nzamba récupéraka biloko nyonso moto abungisi a récupéraka même santé a ko récupérer même libala a ko récupérer même misolo a ko récupérer même mosala ba révokaki yo basi ba signaki révocation na yo si tu es loin de Dieu ba ko bengo kaka na mosala wana pe ko koma chef. Bien aimé, l'auction restaure. L'auction et restaura que si ka kufa ezalaki. Mosakoli so c'est que tala na minute o makamba ko lela leso diko na babibwele otamboli ba kilomètre bele pona ko luka e monani mafuta kaka okitina mutu na yo kuna papa sia moni babibwele nzamba zongisi babibwele sika ebungelaki bien aimé tika na poko na lelo nzamba zongisa la mopakola mimoko biloko na nyonso ya bungisaki yo bungisaki nini obungisaki santé na suka ya mbula oyo nzamba zongisela yo yango obungisaki musala obungisaki libala ozana ba conflit mikolo na libala na yo balingi babwakela biloko libanda l'auction de Dieu restaure et ko zongisa okaka na ndako esika babwakela ki sacoche babwakela ki mwa kifunda no libanda nzamba ko zongisa ngo kaka na kati ya ndako wana na inko yebisa mopakola mimoko butu na lelo za butu ya restauration dans le nom de Jésus-Christ ata basi ba longola ki na mosala ata basi ba licencier ki yo si tu es un oint de Dieu le Seigneur est capable de restaurer pe mosakoli azo biseke lelo soko kaboni nanga biloko nyonso ebunga ki ezako sekwa. Les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Tika yo pe o retrouver biloko nyonso yo bandaki ko luka. Molimo na nzambe apeso biloko nyonso o ebunga ki na maboko na yo. O ebunga ki na misala na yo. O ebunga ki na ba projet na yo. Nzambe apesa yo yango lisusu lelo dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, auction na nzambe esaka makamba ko kamwa. Auction na nzambe ezali pe simana ko récupérer Bible ezali ko talisa biso ke auction na nzambe ezali ko assurer pe sacerdoce. Alléluia. Liboso tokende ko tanga mokana na Exode wana to ko continuer na kaka na 1 Samuel wana 1 Samuel chapitre 10 wana to bandi ko kita malembe yoka mosakoli bandi ko pesa ba directive simana ko zwa auction balobi boye de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Auction en Zambé, ezalaka pe ko memela moto ba faveur. C'est-à-dire que ba faveur wana tango ba pakoli abi yokende okokuta na bato bazana bozwi na maboko bato wana bakotuna soki oza ndenge nini sima na bango bakopambola yo bakopeso mapa bakopeso bozwi bakopeso biloko soki moto apakolami faveur nzambe yaka faveur okondima te même ata moto yango babiki akabaka te soki bokutani na ye nzambe akoki koutiliza koma canal ya bénédiction mpo na yo. Faveur nzambe ko fungolelo ba porte compagnie wana balobiki ba matisaka salaire te yo soko koti faveur nzambe ko kita na compagnie likolo na yo. Bible lobi ke faveur auction likolo na nzambe mosakoli azo biseke simandenge na pakoli yo boye okomona kokuta na bato ba porte ko fungwama okobanda ko zwa biloko na facilité o nga bakabela kanga te suka mbula oyo auction na nzambe memelo faveur e memelo faveur na ba dommage nyonso ozali ko sala na ba bureau siko za ko luka ba avocat mais Saint-Esprit ko za la véritable avocat akomemela faveur na ba projet na yo akomemela faveur na ministère na yo akomemela faveur na libala na yo Saint-Esprit e pakola mina nzambe e memela kamoto
moto faveur tika butu na lelo epakolami ya nzambe banyonso bazali kolanda ngai faveur ya nzambe elanda yo bisika nyonso kokende misala nyonso kosala na suka mbola ya mbula oyo faveur na nzambe elanda yo nabeleli faveur na nzambe epakolami ya faveur ekitela bana na yo faveur ekitela mobali na yo faveur ekitela mwasi na yo faveur na nzambe auction na nzambe ememela faveur na badomaine nyonso bisika bablocage ezalaki ozwa faveur na nzambe bisika obandaki komona te ndenge nini okoki kobima epakolami auction na nzambe ememela faveur devant baautorité yo kokende kokutana na bango na badémarche yo ozali nango e situation ezalaki bloqué ozalaki désespéré na ngi koyebi soki ezonga lisusu lelo nsima ya kosambela na poko na lelo faveur ya nzambe ekoaccompagne yo kende na meme bureau kotatola kobenga biso qui a un Dieu dans les cieux oyo soki apakoli moto faveur ya nzambe elataka moto wana yango na poko na lelo nalingi faveur wana ekita likolo na yo parce que epakolami na nzambe eza likolo yoka makambo epakolami esalemaka omoni ke awa eza na makambo ya kokweya te eza na makambo ya kogangaganga te ozomona misala auction esalaka na vie ya moto eza kofaire récupérer moto biloko abungisaki eza komemela moto bafaveur auction na nzambe Alléluia. Et yoka makambo ezali koleka totala na verset 5 après cela tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Bible dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Quand quelqu'un reçoit l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel qui saisit cette personne. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Bible dit que awa tala biloko auction ezali kosala sikoyo. Bible lobi ke abi kende komona batu bakobanda koya liboso na yo na ba flûte na ba tambouré bakoya bana na basakoli yo poko banda kosakola na bango omoni ke auction ememela ka moto meme gloire ememela ka moto honneur yo nano bayembela nzembo te auction likolo na yo okomona ndenge bakobimisa banzembo na ya lokuta na ya solo na ya flatterie na ya solo babi ke auction na nzambe likolo na David. Pour la première fois, David a quitté si moto. Abundi kaka na Goliath boy. Basi babandi koyemba. Balobi que Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000. Pourtant, Abomaika motomoko. Basi ba changer nzembo. Balobi qui a tué 10 000. Tika auction nzambe changer histoire na yo. Auction nzambe na butu na lelo changer kombo na yo. Auction nzambe lelo epe soba honneur. Et changer masolo na bato. Même makamu nzamba salela ote bato ba betango. E boyoki kuna te ya tongi flat te. Ya 7 étages. Nzoko tonga kaka mwa villa na ya muke. Bato bakomi ko banga lipamboli na yo. Bato bakomi ko pesela ba sango. O écoute ça la kayote. Auction spéciale elanda na sukambula oyo. Auction ya gloire en Nzambe. Auction ya renommée elanda yo. Oui, renommée zali sumute bien aimé. Surtout ceux qui outie pas Nzambe. Tango Nzamba pamboli moto ezali sumute. Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Yahweh na butuna lelo e pakola minaye e lata yo faveur na Nzambe e lata yo. Bible dit que l'onction change aussi. Dans verset 6, Babi, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras changé à un autre homme. Quand quelqu'un est loin, l'onction change une personne. Aux gens qui pauvres comme riches, aux gens qui malades comme guéris, aux gens qui stériles, aux bandits comme bota tongo midi pourquoi, aux gens qui chômeurs comme namosala. Donc l'Esprit de l'Éternel, l'onction change. Si tu es loin, tu seras changé à un autre homme. Ose susute moi si obayeba ki akolela lela. Ose susute mobali obayeba ki akolela lela. Ose susute mono obayeba ki akotiola na quartier. Quand l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu te saisisse, tu seras changé. Tika butu na lelo. Onction spéciale est changé mutumoko. Et changé elimoko. Yo kombonini ba pesa kiyo. Ba pesa kiyo ke yo amela bilangi. Na déclaré onction ya mapasa. Et simba yo botaba na misato. Na kombo na Yesu Masia na mukolo moko bapesa ki yo kombo nini gayare zero jigolo awa na poto olalaka na basalo ya bato olalaka na sima ya bato me na yebisi yo ke na kati na poto kaka yo zoko somba appartement
oza kosomba villa au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu te saisira, tu seras changé. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, l'onction change une personne. Moutako qui cause la ouinte, atikala na même statut, atikala na même forme. Non, ça ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu change. N'a pas dimension nyonso. L'onction de Dieu change le ministère. L'onction de Dieu change le mariage. L'onction de Dieu change les projets. L'onction de Dieu change les familles. Dans le nom de Jésus-Christ, butu na lelo onction na Nzambe et changer mutu moko. Okoma moto mosusu. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi na lelo Nzamba changer histoire na yo? Esprit na Nzambe changer kombo na yo. Ba pesa ki yo kombo, ba betele ki yo maboko. Ba lobi ke yeto ko tala soka ko bonga. Na ngina ba no ke onction na Nzambe na butu na lelo et ko changer histoire na yo. Onction na Nzambe et ko changer vision na yo liboso na ba yini na yo. Bato ba kanisa ki ke po na yo siri, mais il y a encore l'onction de Dieu sur ta vie. C'est ce qui va changer ton histoire. L'onction de Dieu change, change, change. Tu deviendras une autre personne dans le nom puissant de Jésus. Nzamba changer histoire. Il y a mutu moko na butu na lelo. Nzamba changer histoire. Il y a ba nyonso babandaki ko lela lela. Nzamba changer histoire. Il y a Eli moko na poko na lelo. Oh bien-aimé, quand l'esprit de Dieu est simbi moto, mutu wana il faut changer. Oko tikala ndenge moko te. Yango na ngana linga kananga amitié na Saint-Esprit. Nakoki ko linga Molimo Santo akabwana ngate. Mutu nyonso akabwana nanga, mais Molimo Santo te. Parce que c'est lui qui change l'histoire de ma vie. C'est lui qui change mon nom. Babenga kinga na ba kombo nini. Comme na famille nanga yebana kité, mais avec le Saint-Esprit mon nom est déjà connu parce que molimo na Nzambe moto alati kombo wana yo pe poko na lelo obotami na famille yebana kité tika butu na lelo l'onction de Dieu est changé kombo na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et onction na Nzambe ezali ko pesa biso ezali ko asime ndenge na utaki ko loba sacerdoce ngi ko loba ke moto apakolami ki bonganga Nzambe yangonde efandi na kati na onction oyo. Totangi na mokanda na Exode chapitre 40 verset 13 à 15. Nzamba pambola bino parce que bo meseni déjà mikolo naza ko pesa ba enseignement pe naza ko pesa bino ba référence ebele yango moto ko pesa bino makasi ya ko fanda na kati na makomi. Exode chapitre 40 verset 13 à 15. Yoka. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu as oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Parole du Seigneur. L'onction sanctifie même une personne. C'est-à-dire quand quelqu'un est loin, ce qui m'a pas colami, atazaki motonengenini, a commis mon centre. Voilà pourquoi la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Hokotala motumbimbeka lokola mon centre. Bwebi likambo ya Saul. Ya Paul. Tango azalaki Saul. Bible dit que tango apakolami. Si mon akokuta na nakolo, a commis mon centre, a dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Oh, il n'a pas dit comme on a lokola gain, comme il perte pour nanga. Il est devenu sanctifié par Jésus. Yangwana poko na lelo. Ce qu'on dit onction en Zambie, l'onction de Dieu sanctifie une personne. L'onction de Dieu rend quelqu'un pur. L'onction de Dieu rend une personne habitable, c'est-à-dire l'esprit de Dieu bandi ko vanda katinaye et sanctifier moto parce qu'il y a que l'Esprit Saint dans un corps saint. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, c'est-à-dire Dieu a sanctifié cette personne. Yo ata moto ngo za mondimi, ata za nani, soka zaka ka moto molimo na Nzambe akiti aza déjà sanctifié. Na loba ki na bino na début, tango Bible zoloba que ne touchez pas à mes oins. Awa ezako tala kaka ba teite. Ezako tala mutu nyonso aza mosali azali mwana Nzambe oyo Nzamba fandi kati na ye oyo Nzamba pakolami akomi intouchable. Et Bible lobi oko wendre ye pour na service à sacerdoce perpétuel et ko assurer plutôt sacerdoce na ye, c'est-à-dire que l'onction assure ce qui moto pakolami o pakolama ki pona mosala Nzambe e pakolami on ende ko assurer ministère
opakolamaki mpo na tie na mosala epakolami wana ekoasire mosala na yo eza basinga na loketo te eza banzoloko te eza bakisi te c'est l'onction qui va assurer mosala na yo mutu nyonso ozwi mosala na compagnie quelconque mpo umela na mosala wana inutile okende kuta na bamarabu oyo nake pa marabu mpo mosala na ngai ebatelama c'est l'onction qui assure toutes choses l'onction de Dieu yo luka onction na nzambe ekoasire mosala na yo onction na nzambe ekoasire meme libala na yo mobali namoni mikolo motema moto moto azweni nga mbanda kuna soki wapi mais c'est l'onction de Dieu qui assure le mariage. L'onction de Dieu est na base ya makambo nyonso. L'onction assure toutes les choses. Na butu na lelo tika onction na nzambe et assurer moina o mobimba na ba domaine nyonso onction na nzambe et assurer libala na yo. Onction na nzambe et assurer fiançailles na yo. Obandaki komona ko banga banga ko lukobanga te ba koboya yo te. L'onction de Dieu soki ezali ko na yo eza ko assurer ki okobalama. Eza yonde mwasi balingi babala. Eza yonde mobali oyo lingi kobala parce que il y a l'onction de Dieu. Moto aza na onction na nzambe akobanga te parce que assurance eza na kati ya onction na nzambe. Butu na lelo nzamba pambola eli moko wazaki akobanga banga wazaki komona ke atikali na sima parce que nzambe azali kopakola moto moko lelo na onction moko très spécial. Hallelujah. Nzambe na bikamu aza na biso elongo. Tokomona sikoyo mokanda na 1 Samuel chapitre 16. Avant totanga mokanda na 1 Samuel, toye komona lisusu ke moko ya biloko onction esalemaka. Onction na nzambe ezali ko apporter bonheur epa na moto. C'est-à-dire ata ozaki mobola ya ndenge nini. Ata balobi ke yo obongaka te. Ata balakela yo basbetela o makolo. Kokende pa banganga te. Nangina pesa moto moko eli moko kisi munene lelo ya bonheur. Yo moto baleri yo mbongo na bamandona. Basidiseli yo mbongo na banganga bakati yo banzoloko ya ndenge nyonso oza na besoin ya kisi ya mbongo yoka lelo na poko na lelo nzambe alingi kopambola moto moko alingi kopesa moto moko kisi ya mbongo mpo ete moto ayebake nzambe na bikamu akosaka te. Yoka David ndenge azali koloba na Psaume chapitre 23 omona eloko onction epesaka Psaume chapitre 23, verset 5 à verset 6. Je lis au nom de Jésus. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Combien de jours? Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Alléluia. L'onction nous assure le bonheur. L'onction nous assure la grâce. C'est-à-dire, mutoa pakolami, bonheur ne kolanda yo. Yo kobanda ko tambola ko lukangote. Le bonheur et la grâce. Ngolu ya nzambe, toza ko vivre na makasi na bisote. Toza ko vivre na ngolu. Toza béni par sa grâce. Toza li élevé par sa grâce. Toza ko zoba mbongo par sa grâce. Toza ko bala par sa grâce. Toza ko botabana par sa grâce. Soki ngolu nzambe kiti. Yango no komona tango moi j'ai kokutana na Marie. Alors bien oh Marie, tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes vierges. Tu as trouvé grâce. Que la grâce accompagne Eli moko na butu na lelo. Ngolo nzambe kitela yo. Po ke obika nke mwa nzambe. Bonheur elanda Eli moko. Grâce nzambe na ba projet na yo. Grâce nzambe na suka mbula oyo. Grâce nzambe na bana na yo. Grâce nzambe na misala nyonso kosala. Parce que onction nzambe me maka grâce et me maka bonheur. Pe kozala tous les jours de ta vie. Grâce à Nzambe, ce qui est kiti, et ça que le lobby lobby à botoli. La grâce de Dieu, c'est pour tous les jours. Pendant que vous avez mokili, bisika nyoso kozala, bonheur na grâce kolanda yo. Na butu na lelo, bonheur elanda yo na kat na ba faire na yo. Grâce à Nzambe elanda na ba domaine nyonso. Parce que le Dieu que nous servons, azan Nzambe ya bonheur, azan pe Nzambe ya grâce. Ya ono komona ke David itango ya zaki apakola maki, na mokanda na 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 3. Bible dit que David est en pakola mais que zaki po akene na utilité commune. Tango bimi liboso na Goliath alobi na ye lokomoko. Tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Bien-aimé, ce qui est pakola mais et côté lio,
okozala défenseur ya famille na yo nalingi moto moko azala défenseur ya libota na ye moto moko azala défenseur ya ministère moto moko azala défenseur ya pasteur na ye moto moko azala défenseur ya bana na ye na epakolami spécial baoyo bazali kobundisa bazali koya na banganga bazali koya na bamagicien basi basali makita na fin de l'année oyo mpo ete bakitisa mutu na yo bazali komarcher contre yo na bakisi na bango na magie na biloko nyonso ya soloka mais toi tu vas marcher avec l'onction de Dieu au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël o bango balingi babundisa parce que toi tu es un roi de Dieu tika victoire ezala ngambo na yo mpo ete nzamba azwa lokumu na butu na lelo quiconque a marché likolo na un roi de Dieu akutana na nzambe na Israël na déclaré bino victorieux au nom de Jésus car l'onction de Dieu nous donne la victoire et pesa biso bokasi ya ko vaincre ba défi ya ko vaincre bitumba ya ko vaincre ba combat ba tentation nyonso l'onction de Dieu nous donne la victoire sur les ennemis voilà pourquoi on a que David aye ba mépriser na bandeko na ye ba mépriser même na roi ba mépriser na bato nyonso ba koye kotal ndenge yo pe bazali ko mépriser bazali ko yeba te qu'il y a quelque chose de spécial kati na yo l'onction de Dieu ezali kati na yo oh bien aimé tika bato ba mépriser yo mais tu as l'onction de Dieu tika bato ba mépriser yo tu as l'onction de Dieu na butu na lelo okoko kuzala confondu parce que l'Éternel va s'élever pe akokata likambo na yo nzambe na bikamo akata likambo na moto moko na butu na lelo l'onction de Dieu esala makambo akokam na butu na lelo au nom puissant de Jésus nabike nguya na nzambe onction na nzambe esala likambo na motema na moto moko onction na nzambe libérer moto moko onction na nzambe bundisa baoyo bazali kobundisa eli moko epesa victoire ndenge epesaki David azalaki na mangenda te azalaki na babibundeli te mais azalaki na nzambe na bibele mpe azalaki na mafuta oyo tobengi yango l'onction ezalaki na mutu na ye yango wana nalingi na poko na lelo nasambela mpo na eli moko mpe na banyonso balandi biso na poko na lelo olingi olonga na bitumba bien aimé tokosambela mpo molimo na nzambe akitela yo mpo olonga oyebaki onction nzambe apesi yo eza mpona kobomba yango te onction nzambe apesi yo eza mpona victoire de la même manière David azwaki victoire yo ozwa victoire bato bazwaki epakolami na mbe bato lokola ba Esther na mboka bapaya azaki immigré na mboka bapaya mais l'onction de Dieu likolo na ye ememi eti na palais royal grâce otomonaki awa faveur na nzambe elandaki Esther elandaki Mardoché ata ozali na mboka bapaya grâce na nzambe elanda butu na lelo ata ozali na mboka mosika faveur na nzambe accompagné le bonheur est accompagné ndako no changement ekota lelo dans le nom puissant de Jésus ministère no changement ekota lelo dans le nom puissant de Jésus ba nyonso babundisaki bazala confondu parce que l'onction nous donne la victoire muto ya pakola mi azoka échec était Christ a été loin il a combattu et il a vaincu. Apôtre Paul a été loin. J'ai combattu les bons combats. Désormais, couronne des ozelanga. Couronne ezali biyano na nzambe na vie na yo. Lokola yo za moto na pakolami. Pourquoi oyo? Pe sukambula oyo. Ezala sukambula ya victoire. Na ba domaine nyonso. Ezala sukambula ya victoire. Na misala na yo. Ezala sukambula ya onction spéciale. Boyo bazana Stockholm. Dimanche oyo tokobonde la pona bato. Na église mepse frata yaka. Yaka kobika nkembo nzambe parce que l'air na biso eleki ngana tali so ba révélation au mona ndenge nini bato ba zwa auction nanzia na transmission ba pakola mina nzambe oui ti le long nzambe na bonganité yaka dimanche de 14h ti to kosuki sa jeune na biso okokuta ba servante nzambe bazakuna okuta na basai na nzambe bazali bako maman loboko Dieu va se manifester ndenge Samuel asopaki mafuta likolo na Saoul pe alobi que c'est l'Éternel qui t'a oint ça dit biso toko sopelo mafuta mais l'Éternel va te oindre akopesa onction ya bonheur akopesa faveur en nzambe akopesa personnalité akopesa élévation akofungola akopesa esprit ya restauration na ba domaine nyonso soko za musika continuer na kobenga tozana ba numéro ezoleka na bomoko mboka okobenga évangéliste Sephora Likenji okobenga ngai okobenga meme na bomoko mboka bakotia na contact tokosambela soko ozana ba pays musika ozana Afrique ozana Amérique ozana Asie benga to bondela pona yo ndenge Abraham bondela ki pona Lot nzamba yoka ki pe abikisa ki Lot musika. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour attendre. Pourquoi na lelo Seigneur yo yeba utilité ya auction tant nzamba azali ko pesa auction eza pona ba grande chose na ngina sambela pona ona poko na lelo en fait que auction na nzambe quitter la yo
epakolami na nzambe molimo na nzambe nzambe ye moko ya kovisite yo na butu na lelo bisika yo ozali kuna yebake nzambe aza pembeni na yo alingi apakola yo sikoyo na option spéciale alingi achange yo abi que tu seras changé à un autre homme nzambe alingi achange eli moko na libondeli na kosala libondeli ya mokuse mais ya foi. La Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité na pokwa na lelo nzambo azakasima maloba na basali na ye. Alors, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. En tant qu'un envoyé de l'Éternel, je dois prédire des choses et Dieu va accomplir cette parole. Na kombo na Yesu, Nzambe na Bikamu, Nzambe na David, Nzambe na Samuel, Nzambe na Mardoché, Nzambe na Josué, lelo oza Nzambe na biso, oza Nzambe na Dikenja. Papa, toi qui confirmes la parole de tes serviteurs, bananayo, bayaki koyoka mutute, bayaki koyoka yo nzambe. Bible dit que Israël au sein de l'ère de détresse, ils crièrent à toi, Éternel, tu envoyas ta parole et celle-ci le guérit tous. Seigneur, laisse que cette parole, et même là-bas, une auction spéciale, ni pas ignon sur ma zoami, mutura mutu a récupéré, a auction spéciale, et même là-bas, protection, et même là-bas, guérison, et même là-bas, bonheur, et même là-bas, joie. Dans le nom de Jésus. Et même là, on changement dans la dimension, dans le niveau, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je suis malade de peur que l'onction de la guérison est traversée est traversée dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, parce que tu as le projet de bonheur et non de malheur. Salam pour être comme dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre véritable Dieu, nous t'avons supplié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nzamba pambola ba eli nyonso, ba balandi na poko na lelo, auction spéciale ezali ko na bino, ba nyonso, ba zwami bipai na bipai, molimo na nzamba azali ko se manifester, vraiment to zali ko kende mbangu mangu pona ko sukisa, na ebeke to komi na suka avant que to pesa ba communiquer na biso. Na dingi lisusu ko sakola ko pesa kopesa nini merci na basali na nzambe nyonso oyo bakotaki na kati ya émission na biso poko na lelo nzambe aleka na kopambola parce que vraiment eza na bato ebele oyo ngana za kokoka komona te esengeli vraiment ke tokoka na kopambola bango na pamboli liboso basali na nzambe vraiment nzambe aleka na kopambola papa Remi na mama Dorcas nzambe pambola servante Béatrice Ndoma nzamba pambola servante Micheline mama na biso Micheline nzamba pambola yo nzamba pambola sœur na biso Tonita ya Lolo nzamba pambola mama Clara Marcuson nzamba pambola mama Bea nzamba pambola mama Sylvie na Yetebor na Mepsa Yetebo nzamba pambola ma fille bienvenue nzamba pambola docteur Esaïe Saïf mon frère que Dieu te bénisse vraiment je te porte dans mon cœur nzambe aleka na kopambola Frank Ngoy Boto na Paris mon frère de cœur nzamba pambola yo nzamba pambola pe chéri na yo sœur na biso Bibi Katabi na Paris pe nzambe ayaka na kopambola sœur na biso Caroline na église Mepsa ensemble na biso ya Yetebo vraiment nzamba aleka na kopambola mama Ariette na Mepsa Efrata Stockholm nzamba pambola sœur na biso Grace Elambi nzamba aba kopambola sœur na biso Gisèle Maria nzamba pambola Sylvie Bwanga vraiment bozali tellement ebele na ebite ndenge nini ba mususu naza komona bango te nzamba pambola ma fille bien-aimée na kanisa na sina pesio mbote Sylvie Nyamweni nzambe akanisela pe basakoli mususu bakoti oyo ngana moni komona bango te nzamba pambola mama na biso Clara Marcuson pe bandeko mingi oyo bakoti oyo ngana moni bakomona bango te na yebi ke tango na biso ezali kopusana tozana milulu na biso ezali continuer ya jeûne chaque dimanche eleki tozaki béni na mopakolami na nzambe un saint homme de Dieu Thomas Penel et Jules Mosegon pe mikolo ezali koya tozali kokende tokozana basakoli na biso tozana évangéliste Sephora tozali pe na ngamoko tozali pe na ntoma na nzambe ni kesko bange mikolo nyonso ti tokoma les 8 Satan a un problème parce que pakolami à Stockholm est sous le feu du Saint-Esprit et comme il tango ya visitation pour na Stockholm et comme il tango ya sali pour na tiena na Suède mobimba
pe pona Europe mobimba bandeko oyo bazwami pembeni boyeba ete le 8 décembre tozana grande célébration na kati ya église Mepsa Efrata elongo na bayemi na biso awa ya Stockholm pe na ba invité na biso évangéliste Thomas Lokofe pe frère na biso Mbuta Kamona bango bakozala toko célébrer Nzambe mais mikolo tozali na jeune ozali pembeni awa na Stockholm ozali pembeni awa boye na Suède da ville ya pembeni chaque dimanche de 14h à 16h tozali wana na église Mepsa ezwami na kati ya Egdalen Shirka okoya okokuta biso soki pe omoni koza mosika mingi benga ozwa ba orientation ya mabondeli ndenge tozali kobondela pe tokoyeba kosunga yo na mosika vraiment tokomi na suka Nzambe aleka na kopambola bongo tokutani lisusu mercredi prochain chaque lundi tozali na intercession pour na bandeko bazana jeune vraiment pour na kosukisa soki bomoni biso pe bozali koyoka mongongo na bandako na bino c'est grâce à digital momo frère na biso bomoko mboka pe mama na biso Pauline bato bazali ko assurer makambo nyonso po bino bomona Nzambe apambola bomoko ya mboka toujours soko lingi koyeba site ya Malonga pe télévision ya Malonga awa na Stockholm pe na Scandinavie toke de susu wapi bomoko mboka nde télévision ya makambo Nzambe apambola bino apambola frère Momo digital toujours en avant allez moto ya Saint-Esprit elata bomoko mboka mobimba bipai bazwami ezala ya kini ezala bipai nyonso bomoko mboka ezwami Nzamba apambola bino tukutani mercredi prochain na kombo na Kristo Yesu bye. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofe. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm, 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm, où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumunankolo, Boya et Belé, Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018.
esepelisa nzoto na yo e kasi yeba mokolo mosusu e nzambe akobenga yo na esambisi oh okili monge wa ima e aiyo wa ima e aiyo wa ime toko ime wa e aiyo tomo tumese wa isaka e iyo e ause tomo tumese wa e ime akongo ime mongali e tomo tumese isaka e iyo. Dawidi ayembelaki Nzambe na lingano, Miriam abetaki mbonda na desele o, Prince Mongali ayembeli Masiya o, osetambo ya bineli Yesu Masiya o, Alex Idina kumisi Jésus o. Tout le monde maboko likolo, tobeti milo.